nini moto sala papa mutema mabe so na yeba kezaka yo na nina ya ate papa wala papa te bisa kote akutiki ya souffrir papa kapai papa musala papa kamula lesala komima bandoki na mokili obiso papa sabisa biso tika mama nazo comprendre nazokosa omona tata oyo comprendre nakomona ye te nakosola na ye pe biso Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de étoile de la presse. La voix du peuple. Salut et bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Vérité en face, ma chaîne Abisso, la voix du peuple site. Il y a bien retrouvé cette émission na playlist au sein de l'Abino, na chaîne Abisso depuis le plus récent na Oyakala, il y a autre channel playlist et retrouver cette émission tous les lundis à partir de 21h, vendredi à 8h et puis le dimanche à 13h na couleur télévision Tam Tam d'Afrique et puis vous retrouvez une émission Oyo na couleur télévision Oyeza bandeko baza na Chikapa programme na yo programme na nga programme na biso partager les émission Oyo parce que ezali programme ezali ko édifier ezali ko sunga au-delà il y a des émissions tout ça là divertissement il y a musique ou autre ça c'est une émission qui est en train de reconstruire des foyers détruits c'est une émission qui est en train d'aider les gens à revenir dans le droit chemin tike la biso aimer émission Oyo et si ko batie musapi boye donc cliquez wana na musapi na on a téléphone to na ordinateur na yo mais ma curseur na yo to liboso ya télévision na mais ma télécommande na yo et si ko batie musapi tike la biso ka pointer ka wana et partager les biso émission Oyo na ta 5 contacts na WhatsApp et vous souma biso bandeko to ça la programme pour que vous continuera toujours comme on tike la biso commentaire na yo pesa biso point de vue na yo même na WhatsApp to orateur autant na nyonso parce que à cause il y a ba commentaire na ba idée na biso biso pe oyeba ndenge nini ya kosilisa ba différents cas Oyo to yambara awa na kati ya émission na biso lelo to ye na vérité en face parce que toza na situation moko Oyo esengel na biso to yeba ndenge nini toko évoluer nango mais avant tout to la nana nous juste élément Oyo il y a l'histoire na biso ya gambler l'internet et puis toujours ma poto et ba redémarrer l'émission merci. Gambela na internet. Déjà le nom et distribution sur Gambela na internet, c'est-à-dire les bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya la provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko tala na télévision monika to passer au mois difficile moi apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vie moko on a besoin baki boutique la bango biloko rolia Gambela na internet et pour na yango donc bobenga bango bobenga na place on a besoin biloko koma obengi bango bosola dans les bons c'est-à-dire ba assurer lo nanu biloko au sombi et puis ba assurer lo biloko ndonga place oyo de soma matière kende donc nous ça la donne orphelinat nous ça la donne homme de vie la biloko rolia ba loso ba semoule ba huile tout ce que vous voulez ba miliki en tout cas bengi bango kaka na numéro na PC ezali kamba sérieux celui Vincent Lobi c'est que rassurez-vous que bambeza pena correct je pense à les jours qui viennent to rotila no pays spot na bango ba no le tout moment donc bon message na Gambela na internet au sombi biloko na oza la poto tindika mbongo na yo et biloko na comme après maman leki biloko na qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas ya maman pas papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de vie moko ou bien Gambela na internet bon maman na moi si mon na téléphone ou à expliquer bino nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bobengi Vincent pour na détail mususu par rapport ya likambango to bengi Gambela na internet.
Là, on s'approche déjà de la fin de l'année. Vous voulez faire un don, orphelinat, des veillards, aux familles moko, tout le moko, tous les parents, vous avez aussi à la bango, qui est là au bloc roulia. Donc, voilà, dans l'internet, et puis pour la bande de vous avez tapoto, vous avez besoin de véhicules, moi, je suis aéroport, tina hôtel, là, au passé, là, on peut tanner sur les animaux, ah, bah, ça peut la location, il y a véhicule, vous avez bâti numéro 1, en tout cas, bah, ça, on a pour servir, bino, et au-delà de ça, bah, ça peut ça dit beaucoup de la site, na bango, na page, vous allez voir que au-delà de bloc roulia, il y a la location véhicule, ça peut avoir bloc belé. Bazali ko tekawana donc commander et puis baye boutique là yo pour ba de bazali banda ou sali commande pour ba no bazali Kinshasa vous allez bongo bien servi. Chers amis téléspectateurs, dernière vérité face à nous autour ça là Ezaki Kaya monsieur Richard na de on a biso à Moisi Maya en tout cas rassurez-vous qu'on a réussi le coup bazongani comme Nathalie c'est monsieur Richard que pour un respect à Moisi na il faut pas quitter. Voilà, nous avons commencé dans l'angle ici, la réconciliation, et je suis très content par rapport à nous. Les lots awa, chers amis téléspectateurs, nous avons accompagné Nego Moko à ça la donne à homme de veillard Moko de la place. Et pendant que nous avons ça lango, moni papa Moko approché ginga. Talisinga que na poko ane bachela bango télévision bachela la vérité en face azana na problème moko boye où ça qui a se retrouver même dans homme de veillard wana et amona aninga ozolengo solution te amona aninga obandate et amona rappelé nga obenga nga na téléphone c'est téléphone te et tant amoni ngai nekai pe ko se confier et aujourd'hui après avoir passé beaucoup de temps musika na bananaye il veut renouer relation à travers cette émission. Et à la fin, nous verrons à quelle mesure nous pouvons l'aider pour que à se réconcilier là-bas. On se retrouve juste après cet élément. Merci. Voilà, Bandeko Balandi, je pense que Bino Nanga to ebi kenera ma solo ya sérieux, ma solo ya honnête, ma solo ya vie. Awa nazawa bi, nazabongo na Kinkole. Kinkole nanga nazabi, Kinkole nanga nazabi maison communale ya Kinkole, juste na ma première avenue, deuxième avenue de Sikanga Nazali. Na kati ya deuxième avenue toza na concession na biso ya moyo, tozo teka ba terrain 20 sur 15. Donc 20 sur 15 na 17 000 $ na yo, ça na terrain na yo, il y a 20 sur 15 na Kinkole. Kinkole ya bakati kati te, c'est-à-dire Kinkole est dans lobby maison communale à Kinkole. Première avenue, deuxième, Nzela ezali mutu kata IST. Eko kota, je pense que bon na IST mutu na yena ngoya ngoyo. Na tiki yanga mutu ba musika na yena IST, po ngamo na meka expérience wana. Donc 20 sur 15, 17 000 $. L'avantage que vous avez à Wezalina Nwezake, awa toza na courant ya SNEL. Courant déjà ya SNEL ezali et puis mai ya régie des eaux. Ça dit déjà net toza awa bato ba kota déjà bato ba pandaka et mukolo concession oyo azali ndeko na congolais azali amoni que esika ya bomi mwata mulai esengeli akabola pena baninga bazwa pe bisika na bango. Donc bien na loba boye ko ça na bango parce que ezaka juste 27 parcelles. C'est-à-dire eza la mwe belete. Ah ezateke c'est-à-dire concession na ye une partie boutique à la même. Oh ya rendre disponible pour la population au Bogota la biso ezaka 17 parcelles na terrain moko 20 sur 15 ezali bongo na 17 000 $. Nzela ezali courant ezali mai ezali c'est-à-dire so yo sombi oyeka mbala moko obani na yo kotonga ndako na yo otie koti makambo nyonso otongi ndako maison de rêve na yo atez-vous parce que na lobby il y a que 27 terrains. Donc pour y ça lombango azui mbala moko donc nena oloba boye soki to continuer na bino tout droit fleuve ezakuna. Ça dit à la place aux opéras déjà aération kitoko, ça dit fleuve si on continue dans la tout droit boye na moi musika kuna fleuve ezali, ça dit mupepa kitoko ezo komela yo et tu vis dans de bonnes et meilleures conditions. Contactez moi le numéro na ngai 089 769 80 55 pour que vous ayez des détails ou étiquettes. Merci.
Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau Nabiso, Vérité en face, pour continuer les solos Tozanango Lelo. Je pense qu'au début, Nathalie Saribino, suite à la visite dans la monde quelque part, ici quand Biso Nabino Toyebi, mais pour ça Biso to se retrouver Lelo. Et là, je suis en présence, il y a Denise Nafalon. N'a pas si une fois de plus merci pour avoir accepté que nous sommes Nabino Lelo, ils ont filmé. Nabit, ils ont la preuve pour Nabino. Naza na Nathalie Saribino, Ndekomora Lukaginga. Atalisaki ngai moi lisolo na ye concernant bino concernant mama oya tika biso ne to lobaki avant yoka ye pe na sola na yesu son profane ngai on a invité bino pour avant ye abetelanga makambo yazo yebisa ngai na ngai pe na yoka bino mais ils ont la filmer pour que ça na ba ils ont la preuve. Denise au représenter biso au benga pe ko expliquer biso plutôt falon nazanani. Bon, mais quand vous relatez bisous moi famille pour te mettre pour yeba et si quand autonomie à tout qui est là Merci beaucoup pour la parole. Nalga pinza ko beta lisolo na teme loko tuninga na ko beta. Falon c'est ma petite sœur. Maman bote biso 3 deux filles na garçon moko. On les manipe maintenant na kimia place ça. Les qui n'ont pas koufa. Tout ce qu'elle a kanga na petite sœur nanga. Azala kanyoso nanga. So na omona ye. Amona nyoso yanga ye. To sakana mama na biso na papa na biso. To sakana biso bien. Nyoso. Isaka malamu. Papa na biso akanga mama na biso na mbali. Akanga ke na mobali bozaki ndako moko papa na mama bino nyonso. Papa kangi mama mobali ngwazaki nani? Ndenge na yo kaka. Ndenge okile loba. Ndenge epesa ba kombo nyonso. Ke mama zaki ndumba. Anda ko bima na mutu banda oteka na place moko. Ndesengaka papa a abandonné biso akende. Destination inconnue ti lo de ba place azati. Neto tikala na mama na biso. Ti lo ndi mama na biso atika biso. Leki na biso pa mobala kufa. Ndena tikana leki na ngaka moko nda azana. Wa tikala lokola nyoso na tikala na mabota na ngapa. C'est ça. Et j'ai pas compris élément moko. Olobi papa akanga mama na mobali mususu. Notel. Sikoyo fallait ne maman bima papa tika na bino bana na ye qu'est-ce qui a fait que papa peut asundula bino on a ndetoye bati papa na ye bakati surtout sala papa nini ya mabi soka kutaka mama n'hôtel na mbali mususu biso bana ye o ya boti atika biso pourquoi lelo. Bon, famille à papa. Famille kutu ya papa babandona biso. Basaki na possibilité osunga biso te. Pas ko abandonner parce que ba na possibilité neti. Mais famille à maman. Babandona maman. Ba camarades babandona na kokobeta histoire ote parce que ça me fait mal.
vie na biso ezalaki enfer. Natika bamai mpona baleki nanga, nasala nyonso, fallait pas gérer kufa. Nzambe ye moko ayebi. Je ne sais pas. Et likambo esalami ezwi bata ebele bozalaki no bana bozalaki no mike. Nazalaka na 12. Ozalaka na 12 ans. Et lelo oza na osoleki 30 ans. 34 ans. Ça fait 12 plus 20, donc 22 ans. Et pendant toutes ces 22 ans, vous avez mis place papa qui est naté. Donc juste égal, papa kani maman et puis papa après vous disparaître. Akanga et place akanga kai. Asongati. Bobino boyi ba nini que papa kani maman noté. Ma tante n'a pas tout balobaka. Et maman il m'a pas confirmé que confirma kapi. Aipsa hangabi. Na ndo bimana papa kazadi. Ndeseng papa abino akende. Nde papa kendaka ti lelo. Naeba te. Et de bino moko même ba tante na bino so bo rotuni ba mon place papa kenda ba yeba raté sika kenda. Ata moko tayebi. Ni ba camarade toluka partout. Naluka ba camarade na yo na yebaki. Peut-être que papa kenda ba place moko boye ba raté tam chucho. Akourait peu oza peut-être nzamba zo molimo na ye pour mutu koma go abandonner bino bana na ye. Bon mais quand tu na maman question te peut-être aba kufa ke soka kanyon hôtel mais pourquoi abandonner biso bana na ye? Na tunata combien de fois. Nabi papa ko tika biso le to souffrir pourquoi? Anda ko lo bananga Ernest Okito anyoso ya yi. Anda abanda obenganga mama parce que nando ya mama na ye. Menantimati ke koko mati papa tika biso akende. So pas un problème na mama et bongo biso. Pour se nous voir. Akomona ta biso. Akola fait ta place ça. Akozwa ta biso. Abokola ta biso bana ye biso bana ye. Papa ebiteke to tanga. Papa ebiteke to lia. Papa ebiteke to vata na ndako ofutela to futa ndenge nini. To vivre ndenge nini. Nyonso na papa eba. Et sikoyo lelo nako tuna mankarabino ti lelo bolunga quand même beaucoup tana et sur lelo et que aza vivant beaucoup sepela au monde la chute papa na bino. Jamais. Jamais comment alors que boluka ye makasi. L'air to sarana posana. L'air to zangaka. L'air na lela gires. Oso na obi mama. Basakana ba problème oui. Héritier. Mwana mbali moko. Nakati ya défi. Na omoni te. Pe aza na bon moi te je crois. Poso azaki na bon moi comment on abandonner bana na yo. Oui bité balala ndenge nini. Baliaki nini. Ba vivra comment?
Fallon, tant que Yaya Zoloba, je comprends que étant que Yaya ayebi passe wana ya souffrance wana, maman saki kobo abimaki na mbali mususu oyo papa pa yebaki batekaka ne na wenze ndenge bobeti na ebeti lisolo. Bon, je pense que vous en écart, c'est-à-dire yozaki non plus moi moutier, mais soki lelo papa bonani le barak papa to soki lelo peut-être papa moi abimi lelo ta monani. Je pense que yo posera na posa na te un jour mona ya ta tout na peut-être ma question en face que o tira biso pour nani no abandonna biso pour nani. L'histoire où il faut s'en aller. Tant dans mon grand tient dans la ça va bien mis sous l'eau. Non, mon andé n'a pas quitté quand et ça passe en tout cas. Na évité son en commun à tabou à faire une hôtel. Na évité les tingana nazalo kwa mwana mobo na koli na suite amba parenté. Na monde quand tient na nga souffrir pour na nga pour na koma ona lelo. En tout cas pour na nga gloire à Dieu pour na ebike papa kufa. Na nata mon papa te na pensa na été. Pensa na été. Voilà, en fait, né la bengaki bino que na ça qui rencontre ya mutu moko azaki na makamaro yeb sabino concernant liwa maman na bino et na yebsaki bino pe au début que makamno so mutongo ya koloba awa il faut ezala filmer parce que nga na kutani na ye atangeli nga bino ayisinga na tout apesinga ba référence ce qui n'était pas facile pour retrouver bino mais quand même na retrouver bino to retrouver bino parce que j'ai travaillé avec une équipe et pour permettre biso to kotisaye awa comme ça mutango ye moko expliquer bino nini oyo alinga yebisa bino concernant maman na bino oyo akufa on ne sait pas peut-être azan un secret tout likamo bo maman na bomo na ya tikala ko yebisa bino te il a vraiment insisté que na luka bino mibale avant le balikamo et mais ye papa Kazadi mutikala ko luka été kokutana été komeka pe ko koyeba ce qui s'est réellement passé dans maman na bino luka été hein. Voilà. Chers amis téléspectateurs, je pense que Bicho Nabino Tolandi, comme je vous ai dit, j'ai rencontré Moutona Koutane na homme de Via. Je vais accompagner Moutoumou quoi ça la donne Nizalaka. Et Amérique Beti na li solo Abino. Abi que non na lunga na Batumo boye na zana le kamo ya bango. Ngana yebisa bango li kamo mais na mona ne na oluka bango te. Alors cette personne m'a cherché. Et aujourd'hui, Allah pour ça pour un bino. To zo kotisaye awa. Et puis to yebane to aussi ça le kamada boyo kango mais ils ont la film. Et donc on a 5 minutes moi. C'est ça problème te. Voilà, on se retrouve juste après. Merci. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na kosala bino. Bonne nouvelle ezani neza masolo ya vie. Awa bozomona nazala makadam oyo yo yango ne memaka biso ti na Maluku centre. Et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba. Oyo nzela mso eke mbaka na tiba nzela banundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na sima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20 sur 20. Oyo ezali opportunité kitoko mpona bino pourquoi parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluba kote ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde bozomona mituka ezoleka awa donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo
tokokatisa na Daryl po tomona ngo bien, c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadamu oyo donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna mbeko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadamu donc toza eza arc donc arc nyonso wana epesi etali makadamu ekiti sikoyo ti na seboye 20 sur 20 $4,500 américains. 4,500 $ américains aujourd'hui, le pango na yo 20 sur 20. Banderomi bakoma koloba ngala osoma le pango la maluku na yo la maluku te. Bota l'erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto a osoma le pango na yo 4,500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sur 4,500 $. Alors que mbongo yo bomi na banque, sur 25 ozaki 4,500, sur les comptes courants, après une année au tango et commis peut-être $1,000. Sur les comptes épargne, peut-être babakiselo $10. Mais awa, car à 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi, malamongo bénéfice commis parce que ils appellent à cadre investissement. Donc, pour la bande ko bazana la posa ko tonga banda kuna bango ya ba rêve na bango. Parce que les gens qui chassent les enfants, pourquoi pas que ton andaku ya rêve na yo nengo lingera lupango nezala? Pourquoi pas au bon mambo na yo na mabele parce que ebilobi nini rozalate et surtout que les espaces mo déjà développé bande komi bazala banda a basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune na Lingwala avenue Talembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia donc ils sont non loin il y a commune il y a maison communale ya Lingwala donc boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino be explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o bomoni to tili bino na se visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pour na boya faire visiter bino esika na bino ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles à Pamba neza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozo mona o soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali. Welela ndeko siko zali na poto partout même na Kinshasa awa yaka ko somba mabele na yo tonganda kuna ya rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobby yo ka bande ko bénéficier. Donc pour plus de contact na lobi benga biso to boya na bureau na biso. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo malamoko na kati ya contrat ba do sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kende déjà olandela makambo na yo. Donc ezate ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini olandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de l'Ibino Yango pour l'année 2023. Merci.
Papa bini biso sala kyo papa. Natanyo sotu oyo. Papa mabeni biso Tanyo sotu oyo. Tanyo sotu oyo. Papa shika sa kufa na lukayo. Héritier moko, mabeni no biso ba to sala. Mabeni no to sala. Papa mutema mabe. So na iba tezaka yo. Na ngena ya ate. Papa. Wala papa te. Papa bisa kote. Papa tikiya la souffrir. Papa kamai. Papa musala papa. Kamula lesala kila. Komima bandoki na mokili obiso. No. Papa sabisa biso tika mama na papa. Maître Tikaye, s'exprime. Maître Tikaye, abet ta papa te. Tikaye. Papa ya nyoko mi bona biso. Papa sama pe. Papa na na kufika mame. Tikaye. Tikaye s'exprime, s'il vous plaît. Toi na papa te. Papa la kai. Noni na sala ya babe. Mama na yo madamo me kaliko so mama. Yo ya mama. Papa usalinga boki. Utinga na Papa mabe. Para ko mama usala. Papa ni yo so bas. Bana na ngai. Bele kila ko manumba likolo ya papa. Singa manito singa mite. Na ojo ko sima atina na mama. Sima matena mwana. Ato bana na ngai ko kama mke. Ndiko simba ngai te. Makambo iko ila kinga wana bana. Yo kanga. Bana no babuke pato. Na sali kwa papa. Papa limbisa. Limbisa bana bolimbisa ngai na uti nabike bozaka kabana na ngai natika bolimbisa nayebi nayebi nyonso wanaorekisa ya pasi na ngai pasi tala bana oyo komelaki ngai bana motema oyo lesoki kasi sukasuka motema ekoma lokola bana tika bana otika soki osufrir oyebi bana tosali tokotaki na kati ya likambo yango bunosenga babete nayebi ke soki nazosenga bolimbisi naza korekonetre bunosenga babete nebike kanda ezalaka nakolimbisa yo te na age ninga na yo na age ninga s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît, pardon, vraiment. Pardon, nazo comprendre yo. Explique histoire nyonso, tant que tu na homme de vieillard. Explique nga nyonso. Na yebi nyonso. Nazo yeba. Na binga mafaza tanga machini bayebinga te ko musala nayebi sikoyo tozala ngo moko ezawa pardon bo pala na osola na yete oui mais sola talanga pardon penza boyo kanga pardon tina suka na yoka te wa meza boye naza poso mona tata problème eza boye pardon nazo comprendre naza poso mona tata te comprendre na komona yete nakosola na ye biso papa na ngakufa mama na ngakufa nakomona ye te naza problème na te yoka mama pardon s'il te plaît na bile kisanga na leka ya s'il te plaît yoka ngana pardon penza kwa meza ke ye azwa message ke muto apesaka information ke maman na bino azo tromper na monsieur Kazadi
ayela ka pe information ke bino misatu bozara bana na yete ata bongo ata en fait azalaki maîtrise papa azalaki maîtrise yango akenda na pasi mama sikoyo nalobi te ya mama na ye lelo sikoyo tozala posa to ede bino pour que doute oyo ekotaka na motema na ye elongwa tokoyede bino mpo tosala batesa ba ADN wala mpo tokoyana ezalaki te lelo tesa ADN ekomi tokoki kosunga bino tosunga bino de façon ke eloko oyo papa sundolelaka bino elongwa kolela je vous comprends na otala yebi pasi bozalaki nango mama asalaki mabe papa azali na droit osundola bino te mais lelo eloko papa yeli awa alobi asalaki biso osala nini ayebaki ke bino bozabana na ye te atayokaki asalaki mabe papa mokolinga ntina aja tusa so lelo mutu ayebisi eloko okanisa te maternité ofuta te ezalaki choc ezalaki choc yaya papa nazobela yoka yaya nazokomprendre yo nazokomprendre yo tozozala oyo naza lelo na souffrir non aporte mon père est mort yete après nyonso wana yete comment papa ozabuta makasi ya s'il vous plaît, kasi pose la to libérer bino na ndenge bien, s'il vous plaît, vraiment. On se retrouve juste après, chers amis téléspectateurs. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodo Leader arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant. De places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix, à l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skinfama et la ville de Bruxelles. Chers amis téléspectateurs, je pense que situation oyo eza na bato ba vivango abotami akoli ayebi mama na été ayebi papa na été babetele lisolo ke mama tika ye abandona ye babetele lisolo ke papa sundola ye et totala ba vie ya bato abongo ba mena ba vie moko difficile. Et du coup, réapparition ya ba mutu wana ezala papa to mama ezala facilité. C'est le cas il y a bandeko na biso mibale bato ozala awa. J'ai senti la colère et la haine envers leur père après tout ce qui s'est passé plus de 22 ans. Il est là devant nous, papa Lucien. Il faut comprendre que Bananayo, Lelo, en tout cas, je vous avais même prévenu en avance que Bamononan, c'est qui est important pour nous. Bamononan, Atabaru Yambayo, Atabaru Boyayo, Atabaru refusé après tant des années, mais Bamonayo, Baïbaki Papa Zali, et Yazana Kinshasa, et Papa Zana, homme de veillard. Papa Lucien, au Kanimo, sinon hôtel, dans mon bali moussous. Bazoteka na mobali mwasi na wenze
ezalaki wenzeni Nsabayaka awenza bayaka okanga bango na hotel yo moko eza te ke moto abetelo lisolo babetelo lisolo ke mwasi nazobima na mobali na moto batekaka na ye mais kokanga ye yo moto kena kokanga bango na hotel c'était ça eza nde bongo. Et qu'est-ce qui s'est passé pour abandonner Bam? Nalingi yo moko expliquer biso sikoyo. Bon. Mpona koabandonne bango mpona ngai ezalaki tout de suite là te nabandonaki ye mais ntango baye kosufle nga susu kaka na meme mutu wana ke d'ailleurs kutu bana mibale wana ya suka wana bazali ya yo te eza ye ya papa wana nepesanga lokola pasi susu koleka. Donc naki vraiment complètement déçu nakokaki susu te do nakanda wana na place kutu nalwaki na miboma j'ai préféré nakene musika peut-être nga kopesa ngai apaisement moko boye et une certaine consolation nakene musika. Donc c'est comme ça que est-ce que je vous comprends que c'était une décision qui a été prise dans Siakanda. C'est pourquoi on a toujours conseillé dans mon vie, sous la colère, évite toute décision. Parce que la décision nous se toujours dans la vie. Dans Siakanda, ils ont une décision peut te rétaratir les loups. Ils ont une décision dans Siakanda et qui a accepté la décision dans plus qu'un les récits. Dans la vie, quand vous avez un problème, vous êtes en cause. Si vous avez un Kanda, évitez la décision sur la minute. La preuve, il y a que décision Zouaka, c'est vrai que même personne où il y a le rôle du solo, que moi si nous avons trompé, tant au Koutani na yo, que c'est vrai, à tromper, c'était tout à fait normal pour eux, mais là, il y a des bana baza yote. Mais il fallait au moins prendre le temps de réfléchir pour ne pas que les bana aux à la sujet, il y a mépris pour Nabango. Mais ce qui a été déjà fait, donc biso to lingaki d'abord bana baye bakozali. Et comme vous m'avez appris que vous êtes même malade, santé non est bien trouvé, ça va détailler parce qu'on les a déjà vraiment vu privé na yo. Mais par rapport à Yannick Hôtel ici on a été à santé na yo, nous allons nous battre. Nous nous battons na kanda na yo makasi. Mais nous notre souci ce serait que et la soeur yo na bana na wezo ma bien. Ozo na yo lelo to notika na ndako sikoza na homme et veiller kuna et otika la biso temps to solo na bana. Mais j'aimerais faire intervenir quand même deux personnes na lisolo na biso lelo avant de libérer papa na biso Lucien. Merci. Merci Kodo pour la parole. Et le coup d'Aroloba. Na bateau bayaka obebisa ba couple ya bato. Tant bino zo teka na mutu. Toto sa na mutu mo quelque part yebi ke mutu na za marié. Pe oyebi libota na ye bien. Yo yaka na ndako wana me ondimi olinga mwasi ya mutu yo yebi. Pona kobebisa foyer ya bato. Na yo mwasa libala. Yo yebi koza mwasa libala. Me balingi yo ndimi. Mwasi mobala yebi ke yo ke koluka. Apesa au faveur akoya ko ndokoteka po to sungana ndako me yo ke ina okoteka okomi na kolinga mibali kuna. Oyebi yo mwasa libala soko lingi deja olingi mobali mususu epesa ka retour na libala. Paso zali ba retour eyaka. Weza makama misala mabe wana kaso yo bima opesa pauvreté na libala na yo na bala na yo mabe ko ya. Poni po bimi libanda poza mwasa libala. Papa na kolobelo moko soko yo ki likambo parce que mona mokanga ki mama na mobali mais soko yo ki likambo fo o luka kolandela yango ba pesi yo sango ke bamoni mama na mobali alingi mobali mususu oui o mona ki mais tant ba pesi yo sango ke bana wana bazaya yo luka bo sese ba examen moko po oyeba ke bana wana soki bazaya ki ya yo. Mais yo zui décision ko kima ya ko tika libota na yo papa kufaka na bana ne sika moko ma ke papa mama sala ki mabe mais papa olinga ko tika bana oti
olingo ozala na bango omona pasi na bango maki babi eza ya yo te bolingo omona na pasi na bango me yo otiki bango bana basouffrir toana eloko ya koloba te nzambe moko ayebi ntina nini akutanisaki yo na cordon mpo boyeba bokutana na libota na yo nayebi koza na pasi waki na souci ya kokutana na libota na yo maki bake na kanda me bareconnaître ke papa azali maki baolobaloba wana papa ata sali mabe naoyesa bana nanga bakei papa ata sali mabe papa bakondanaka ye te bakondanaka papa te bakomikitisa baza bana oyo yo moko oboti bango bakomikitisa nsa makolo bokozonga su ndenge bozalaki papa longola susi nayebi ke susi mpe ekotona mpasi ozalaka susi eza makasi me nzambe wana oyo atombola oyo asali ke bokutana lisusu na libota na yo ayebi ndenge nini ya kosala. Merci. Oui, merci pour la parole du sousou. Et mbote pe na bato nyonso balandaka biso. Ndale yo komoko na koki koloba na papa pe na koloba na bato nyonso bazolanda biso pe na koloba pona biso moko pe. Eloko ya liboso na koki koloba eza kaka ke ntango moto komi na kanda kolingaka te kozwa décision na minute wana. Parce que soki moto akomi na kanda to perdre contrôle to kokoba ndolo baba makamu susu ba décision mususu oyo lobby to ko regretta ka yango wana eloko esalami papa ozalaki na raison ya kosilika parce que likambo ekomaki omoni que maman a trompé yo ozalaki vraiment na raison kosilika mais tant yo omoni yango oyoki lisusu ba yebisi yo ke bana na baza bana na yo te ekoki kozala eza ya solo baza bana note ekoki pe kozala eza ya lokuta parce que ezaka na bato mususu bazalaka wana ka pona amoni déjà moto ezopela na libota moko bien na entre relation moko akoya ole abomango azomatisa lisu moto parce que mutu wana kaka yebaki ke papa oza da choqué ozaki déjà dessus mais aye lisusu na likambu o bana lisu baza bana na ote abakisi o eleki lisusu azo essence boaki yango na moto e matisi yo lisu kanda yango wana omoni ke okomaki bamona décision ke na kimi bana na ngai okimi bana na yo tant musu yo kanisi ko bana baza bana note nzoka baza bana na yo oyebi pete okei pona nini kanda yango na kosenga o papa vraiment ndenge lelo okomi boye na conséquence nyonso o ozomona na vie na yo. Donc, liboso ya likambo. Ata likambo ezali grave ndenge ni foto longola kanda. To longoli na nukanda kozwa décision te, surtout décision na kanda to zwa kango te. Donc, na batu nyonso bazolanda biso, na biso moko pe. Donc, to zwa ka décision na kanda te. Kozwa décision na kanda yango monike ekaboli famille. Bana bakomi ba malheureuse. Donc, lelo bakomi kolela pasi nyonso bamoni ezakaka kozwa décision na kanda. Et là, vraiment, nous avons bino nyonso que tous ont décision na kanda te. Merci. Merci, Cordon, pour ma parole. Colossiens, chapitre 3, le verset 13. Au Bible, bisabiso. Supportez-vous les uns et les autres. Ce qui moko na kati na bino. Asali muninga mabe ayekola kolimbisa ye ndenge Yesu alimbisa kipe biso. Yesu na ekulusu na se ya pasi ya kolela malgré zaki accomplissement ya mission kasa tali bato bazo seka ye bazo loba na ye asengeli bango bolimbisa bisi tata limbisa bango ko bayebile ko ba osala te. Na inayebisa papa na biso na nzela verset oyo même si vous avez kingai, passe. Mais la différence c'est la maîtrise ya passe. Bon, oza mutu ora qui passe laissant qui agir. Mais colère, Bible peki si biso to fanda na ngoto lala na ngoto umela na ngoto mulai. Yoka o colère esala na kati ya mutsoki na via mutu. Soki kande kotiyo pona mabe basali yo. Premier eloko esala ya ko kotina mutayina.
oluko yina na eloko kute ekoki kozala ya yo mais oyinyongo pona kanda yango bible na koyeba ke kanda ezoloka mabe parce que kanda eza moto oyaka kokabula te eyaka mpe kobuka te mais moto eyaka kotumba bolingo yango eyaka mpo efase bolingo elongo na pena force nyonso ya bolingo ekoya or lokola bato lokola bahumain na relation nyonso to na vie nyonso toza nango na se ya moi oyo tokutana na bato babetisa biso libaku toyokaka bapasi mais soki kaka na bino asala pasi wana lokola kani na mona kati na nga nakomomema mpe lisusu parce que soki oke meme na minganga baoyebi biso colère ndenge nini ebebisaka mutu meme na kati na ye edétruire meme baanticorps na yo moko kaka kanda siko kanda tellement eproduisaka kaka biloko ezobungisa ezobeba ezodétruire tala mpasi enemi biso bible bakisi koloba diable akonjugaka trois verbes soki aye na kati ya vie ya bato verbe liboso ayaka pa détruire ya mibale aye pa yiba ya misato ayaka pa boma so ntango aye aeka réussir trois missions na ye wana akonjuge trois verbes na ye wana nde wa pafanda asko akoma oloba siko bon nakonzi na asko mokonzi okoremarke na kati ya trois verbes ya diable oyo eza conjugué na kati ya foyer na yo cela veut dire mwasi na yo diable azwi ye acommuniqué na mutu oyo lelo esalaki ke yo na ye bokabwana deuxièmement ayesu na kati na bino ayibi abomi ntango asisi koboma adétruire foyer na yo nyonso kobanda na likolo ntina se famille eza détruire donc etikali mitraille mais eloko esepelisa nge eza nini après avoir batu kosala ndeko mabe batiki ya ndemi mort moto moko ayaki komoni bon samaritain bato nyonso baoleka ye na sa pasi bakatisi baleki atalika moto mawaleki moto pasi aleki mais bon samaritain moko ayaki na biloko na ye na punda na ye atala bino na kotika moto te esengeli nazwa ye natombole nakee na ye e bon samaritain wana ezaka yesu bon samaritain wana ndaza na kosa restaurer foyer na yo parce que mission pe ya pardon parmi ba mission ya bolimbis eza ko restaurer la vie ya bato na ina yebis na peso espoir moko ko yebisa oke nzamba alingi yo e nzambe pona restauration atelema lokwa mokonzi et surtout soka poni bato na ye parce que nzamba azwaka décision na pamba te aéchouera pe na décision te et il y a deux temps où tout ça est là. Chronos na Kairos. Tant ou tant nzambe ye et à rapport na kosala nini. Koya koyesa mutu sko garder silence moi l'Éternel. Je combattrai pour vous. Mais na biso ezalaka na obunda na oluka nzamba ya. Mais na tan nzambe ezalaka biso do fanda kimia enda wajie. So kimia ngo ye mo pe kam taper ça ngo. Zwa kimia tellement so approcher biso. Yo ozaki convaincu na motema no mobimba ki okutana na bana yo nzambo a restauraka a restaurer yo mais koyebisa na bandeko na biso nyonso o balandaka biso bo mekempe kosalaka effort ya kozwaka citation directe aux longues décisions cela veut dire que na problème aux décision mbala moko tant aux décision okoki ko perdre raison likoloka ya décision moko zui obungisi pe raison na okomi na tort. À chaque fois, problème est qu'on commet la dans la vie. Avant, on s'est décidé de réfléchir malade. On réfléchir na nini, na ba inconvénient ou comment, ce qu'on a une décision. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour. Je dis merci à l'équipe Nabiso à conseil. Merci Penabino par rapport à ma conseil. Vous aurez toujours temps comme la biso na côté la na ba commentaire vraiment j'insiste na ba commentaire pourquoi parce que ça contribue pas seulement à la biso bandeko to za na problème à na plateau mais contribuera pe na ndeko pas na même problème à rose peut-être anda ko aza musika to ko ya awate papa Licia en tout cas on ne vous condamne pas mais il y a déjà dès le début une décision que vous avez prise sous la colère sous le choc. Il y a un moment où moi si na yo vivara na ye
okangi na mobile mususu na hôtel ezate ya lisolo yo moko kangi et puis mes sources d'information na yo atali soki bana na baza bana na hotel. En tout cas sous les chocs facilement on nimela mutu wana mais par conséquence le londe ça dit que on comprendre que ils avaient qui erreur mais ce qu'on a que soit na ina tout na mukie et là on dit vraiment ça dit que tant informateur na yo on appelle ça que mais information on a que bana baza bana na hotel on dit ça dit que hein au céder facilement alors que za bana oyo mo yebi ke bana yo botana na madame na yo. Bon, merci mingi de la question. Pour la question, tant que biso bateau, to sali bateau, tu as un sentiment, na ba émotion, nous soit les akati na biso bateau, ou ça la que ndenge tu as dit kolobake, ceux qui m'ont peur déjà maîtrise les locaux moko boyer facilement à qui qu'on se permet à ça n'importe quoi. Et mayele ya kibomoto penza ou azali inspiré penza na molimo na nzambe ya peut-être après. Donc tant que déjà c'est la kanga qui est déjà, donc je me suis dit le reste en tout cas ezali kaka bongo kaka je ne veux plus ressentir rien. La ligne sur sentir rien et na bana mbala moko na tibango lokola na nani moko ba kende soki wapi. Tikana ko vanda comme ça na luka mo apaisement. Et ça qui a fait que cet apaisement soit nga moi. Yo ni le sala iko ni magibana na baza bana oti. Ka yo ni prévenir à part malobana et lo ni pousser que na luka kutu na ba kutu profiter na luka na ba kutu profiter à de côté kutu na ko profiter donc ndenge kaka tuti koloba talaka de États-Unis ka mutu na ya partir de loko moko déjà ceux qui s'azuyo il peut facilement comme mayo mais lelo quand même tu regrettes comment des fois comment vous regretter la décision je vois bon mais c'est ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas en fait que na lukaki na kutana na bana ngai osunga ngai na kutana na bango. Après tout ce temps là et l'équipe ya kanda je ne sais pas comment bon après quand même na revenir quand même na raison na kibumutu ou sali était te bana ngai non il faut quand même na mais ce qu'on a la doute nous tout le qui pour ne pas trop se répéter merci beaucoup. Merci beaucoup. Na se confier na biso. Nous n'allons pas trop vous faire parler pour ne pas tout dans notre zone et là ici encore. Laissez-nous le temps. Et roloka bana na oli susu. Biso de linga d'abord le loba mona yo ba que papa existe aka. Et s'il faut faire des tests ADN pour se rassurer vraiment doute dans kolongo là doute soit parce que tsozo lo ba na bana nga to bosanité ko tika gi bango parce que yo ka gi baza bana na yote. Donc faut on l'équivoque wana. Je pense que dans Nicolas Roya, tu vas avancer dans Nicamongo. Merci na bandegono sobotali émission na biso. To mon année prochainement. Bye. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et